Radio-Télévision du Solo, votre émission préférée. Masolo merci Nabande Konyoso, Bozali Kolanda Biso sur la 3W Radio-Télévision Lisolo. Ya solo mokolo malelo na memeli bino masolo ya Koseka. Nabanzi bandeko balobi ke teya na munoko na yo pambate soki otei na munoko na yo ezali malamu bandeko bakoyoka malamu mingi. Tomona ka chinois soka zali koteya akoteya na ki chinois, français akoteya na ki français, allemand akoteya na ki doche, mais lelo tokomi komona biso ba congolais tolingi koteya kaka munoko ya bapaya, mais tozali pe koyeba yango malamu te, tozali kosala interprétation ya malamu te. Bande kotala nazalaki na église moko Radio Lisolo tambolaki eke une église moko ya ba congolais na kati na mboka ya Belgique, esika oyo mote azali koteya na français, interprète za kosala na lingala bolanda na bokebi nyonso tu oyo interprète azali mote azali koteya pe interprète azali ko interpréter maloba to kei papa na biso bolanda extrait oyo tozalaki na yango na kati na mboka ya Belgique. Merci beaucoup. Il est très bien habillé aujourd'hui. Merci. Bonjour mon frère. Bonjour mon frère Nzambe. Alléluia papa. Merci. Nous allons commencer. Au sommaire de ma prédication, je remarquais de mésententes au sein de l'église. Ok, c'est bon mon frère, c'est bon. Doucement. Allons-y doucement, ça va? Vous savez très bien que vous êtes très éloquent, mes bien-aimés. Oh non, Balanganda, j'ai dit éloquent. Là, tu recommences, hein? Oh mon Dieu, aide-moi à tenir jusqu'au bout. Croyez-moi, bien-aimé. J'ai dit croyez-moi. Oh, soutiens-moi, Yahweh. Oh, yo soutiens Yahweh. Comme ça, tu risques de cracher des insanités, Mbalanganza. Bon, écoutez, pour tout éviter, nous tendons vers la fin de notre prédication. Oh là. Bon, d'accord. J'ai demandé à la diaconesse de quitter le premier rangé. Est-ce que c'est fait? Ouf. Hier à la permanence, on nous a servi de la viande boucanée. Moi, je mange pas de la viande boucanée. Oh papa, même viande boucanée, vous savez pas ce que c'est. Oh papa, bon d'accord. Ma belle-sœur qui est ici vient de la Suède. Ma belle-Suède. Mais c'est une abomination ça. En tout cas, laisse-moi parler un peu à Lingala. Pasteur, Papa pasteur, distribue-moi avec cet enfant. Dis, tais-toi abouti. Tais-toi bongo bukuta. Dis-toi c'est le diable qui t'envoie. On a dit ezali diable mutazali kotinda yete bande kobolandi interprétation oyo ekoma na kati na ba église na biso ya ba congolais olie oteya na monoko na yo oyo obotama na yango okoli na yango biso tolingi koteya kaka na minoko ya bato. Voilà mateya oyo ya biso ba congolais bato bazali ko saisir yango malamu te pamba te biso to message na biso na lingala oyo mususu teya na français mususu asala interprétation na lingala. Voilà au moins ba contradiction ekomi ebele vraiment bandeko ete ya bino nyo surtout bino bato botera na français bato baza ko saisir mateya malamu te esengeli oteya na lingala. Nzambe apambola bino pe bosala mosala na nzambe na kimia nyonso tu wana ezalaki conseil ya DSV Diana sur le foot de Wuppertal Radio Télévision Lisolo. Radio Télévision Lisolo.
Solo Yassé Yatsete. DSV Diana sur le foot de Bertal. J d'Orange, Mère et Solange. Le président de Rock Malouka Nadalas, apôtre Biakobeide. Charlie Kachina. Odo Bambo. Pasteur Anaclé Odiumbe. Christine Digital, Mère du soir. Pasteur Philippe Moukeke. Révérend Daniel Narotertam. Koloto ya baleki papa Zabwana Ozadi Kalala Osali na Zambe mama prophétesse Anne Edi Ikete évangéliste Mama Feza Mère Ato Antoinette na Canada Clarisse Akwala le grand combat Lenga Olivier Molia Ozadi Kalala Radio Télévision Lissolo votre émission préférée Masolo Yassé Yanzete Pasteur Guy Roger Montetal sur la W Radio Télévision Lissolo opesaka nyonso na baoyo batalela yo osalisa beyo yo mama ndeko bolimbisi oza na montre na ndako na yo te papa mais radio lisusu ezali branché mais oyebi ke yango mpe nde nafandelaka awa na kati ya ndako na masuwa kitoko memeka kondima mama ndimela ngai radio lisolo eza na top moko te Radio Lisolo fin kaka Radio Lisolo wetu abana ba mwena Kongo nga biloko ya makeye papa na yakolanda radio lisolo papa litaboloki ta na bana tala biloko wana tika na kudia lisusu te poa radio lisolo ibandi Radio Télé Lisolo.com